Israel na Hamas bapemisi minduki kolanda boyokani basali sima na mikolo 11 ya komibeta minduki ya minene. President Joe Biden alobi bayi Israel na Palestine basengeli kubika na bokengi pe kozalanda bonsomi bokukana na kofulukisa mape na demokrasi. Bakoni ba COVID-19 ya makasi bazali kukufa mingi nde na Afrika elakisi bolukuluki ya Professeur Brice Bicard bobimisami na mokanda de Lancet. Ezali mingi pona bozangi bisaleli ya kopesa lisalisi ebakisi bolukuluki bwango. Tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe elobi ekokite kosambisa Kalev Mutondo mokambi ya kala ya Agence nationale ya renseignement. Tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe epesi eyano na bondongwani bozalaki kati na basambeli ya Kalev Mutondo na parti civile kasi Kalev Mutondo amonani kaka te. Bazuzi bayokaki litatuli ya molongani ya nkondo General Delphin Kayimbi mokambi ya kala ya Demiap misalami ya bokingi ya mampinga lokola pe ya bokilo na ye pe ya bafunda mi basusu bosambisa mi pona liwa ya General Kayimbi bokozongela le 27 mai.